Bienvenue sur Masolo ya Jonas. Na kati ya épisode oyo ya Masolo ya Jonas navandaki na réfléchir na bi bon pendant que j'étais absent de YouTube na raté nini, ok? Je pouvais me poser cette question par rapport ya ba actualité oyo nga na couvrir te mais nakendeki nango bongo te, nakendeki nango na ndenge ya mbongo, ok? Na ndenge ya ba données statistiques. Na raté nini. Alors na koti na 2021 natali na 2021 na kotisaki combien 16 000 et quelques, ok, 16 450. Alors voilà eloko na raté yango wana tokoloba na 2025 mpona kotisi presque eloko te. Alors eza ebele, eza moke, nazoboya mbongo parce que nakomi nango ebele. Non, c'est juste na mipesaki na YouTube pendant plusieurs années mpona comprendre ba difficulté tokutanaka nango, ba makambo ebele oyo ezali en dehors ya kolobaloba ndenge tolobaka. Alors j'ai pas voulu embrasser plusieurs plateformes en même temps, donc nabandaki na YouTube ntango evandi mwa moke nakei na ba plateforme misusu, TikTok et puis Facebook nakolobela yango pe. Alors 16 450 wana ekoki ezala ebele mpona mutu moko boye tout ça oyo soki ye azwi yango donc danger, ok? Mais misusu baosala yango na 1 mois. Alors nalobela bato misusu te, nalobela oyo ya ngai, ok? Oyo ekotaka na ndenge ya plateforme esika otiaka babiloko na yo, bon oyo ekotaka yango wana, ok? Mais à part wana chaque mutu aza na mwa bafaso na ye mosusu oyo se complétaka, donc c'est un peu ça. Mais nyonso wana na kolobela yango te parce que bacapture eza te eloko te, donc toujours se focaliser kaka na oyo bacapture ezali. Alors nombre de vues oyo est accompagné mpona atteindre 16 500 wana ezali très significatif, na sens que soki obandaki YouTube avec intention ya promouvoir baactivité na yo moko boye, service na yo moko boye, produit na yo moko boye oyo otekaka, bon okovise mbongo oyo plateforme eza kofuta yo te, okovise publicité mpona baactivité na yo, produit ou service oyo otekaka, omoni? Donc c'est un peu ça. Ekozala nango mpe carrière politique, osepelaki ozwa visibilité mpo avancer na carrière politique na yo. Tout est possible côté politique sikoyo, esenga bon place baza kotala yo, soit donc ezala epa na yo moko, ezala bato misusu oyo baza koaccompagne yo, bon babongwama kaka na politique te, na contenu politique te, parce que il faut bapublier yo, donc il faut habitude mpe ya kopubliaka bacontenu politique ezala, eza ndenge moko na produit service banini tout ça. Bon okolobela kaka biloko oyo otekaka te, donc il faut babiloko oyo otekaka wana ezala pe mpe na mwa contexte ya baémission oyo osalaka, omoni? Donc c'est un peu ça. Nombre de vues eza très important. Mbongo sikoyo ezali donc mutu na mutu aza kointerprete yango na ndenge na ye, omoni? Donc c'est ça. Soki ozovise kaka mbongo ya réseaux sociaux okende nango na mwa ndenge mosusu, ocomprendre ngai? Bon na visaki plus accompagner bacollègue na ngai banini tout ça par rapport difficulté ebele, bamakambo ebele oyo tokutanaka nango, donc yango nde na visaki avant, omoni? Alors mpo sikoyo nazongela kosala baémission, nasepelaki oyo ezala émission na ngai ya liboso. Ça c'était en 2021, capture oyo du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 16 450, ok?
Alors na longwe YouTube na kei TikTok, parce que voilà kozalaka na plateforme moko kotia ba effort nyonso wana quelque part c'est pas trop bien. Alors je me suis dit bon na YouTube evandi mwa moke na meka pe TikTok, na meki TikTok, mais au final na conclure que na tia trop d'effort wana te. Ok, na tia trop d'effort wana te. Alors donc na okobanda na nga kotia ba vidéo occasionnellement. Il y a beaucoup de personnes au baza se retrouver na TikTok. Il y a beaucoup de personnes oyo plateforme na bango pena côté baza se retrouver eza TikTok wana bango. Mais pona nga na remercier batu tout o bayambaki nga pona ba plateforme ngota on azokende batu baza ko reconnaître nga et puis batu baza ko expliquer nga mo ba makambo ndenge tambolaka banini tout ça parce que bayebi ke na yebite je n'étais pas présent. OK, merci na batu wana nyonso. Alors Facebook pe memement Facebook c'était fin 2023. OK, TikTok fin 2022 toke 2023 bakatikati na bwakisi TikTok et puis na ego embrasser Facebook, na ego abandonner YouTube. Tokoti 2024 2025 na komi absent de YouTube parce que na mi pesaki kaka na ba page ya bato ba salaki nga confiance. OK, alors na bundi koluka koyekola ko comprendre ba procédure à monétisation au biso nyonso tozalaki nango besoin na minute to comprendre. Malheureusement ezali sur invitation uniquement nana des pages monétisées et na aluke comme ata mois 4 mois nini na eba ndenge nini na ko s'organiser ba capture ya kuna pe na ko banda ko lakisa et puis ko sunga bato yo donc bango baza ko viser mbongo oyo plateforme et futaka ani na projeté nini te tout ça azo viser na ye soki nini te donc azwaka na ye kaka quelque chose ekosunga bazala na mwa idée mais siko catégorie na biso oyo ya chronique d'actualité banini ezali parmi ba catégorie oyo eza un peu na c'est trop. OK, parce que ba contenu za ko expirer très rapidement donc eza na mo tutoriel te ezali juste ozo commenter likamo esalemaki tout ça donc ils ont perdre valeur vidéo wana une semaine après bon batu bayebaki déjà actualité wana tout comme peut voilà algorithme yebi ke actualité wana eleki et ko continuer ko recommander vidéo na yo te omoni tout travail à dur mais n'est-ce que ba vidéo ezali éphémère titre ya nzemba fait rigola oza oya ba vidéo eza éphémère. Est-ce que ça vaut la peine? On a question ya komi tuna ekoki pesa visibilité okomi muto pe nga pe batalanga tout ça na comprendre ma ndenge zokende banini tout ça mais koya komi pesa siko na ba vidéo et ba tutoriel par exemple ya Photoshop bon après na chaîne wana pe kaka o bandaki makamba polémique ça peut ne pas marcher omoni ezosenga patience na consistance donc obandi Photoshop malamu Photoshop yaka exemple obandi ka mbala moko otangisaka no Photoshop ti so ozwi départ ozala na plus de stabilité mais soki na chaîne wana obandaki na makambo mosusu omeli mpe na makambo wana bayebeli yo na cachet mosusu koconvertir yango na cachet mosusu voilà ere moko esimbaka ermo et Simbagate. Donc voilà, ma collègue Belé 16 450 euros. Voilà, et kobima vraiment neti bino ko sala ka nini omoni mais ça si on a ba collègue oyo façon sala ka ba makamu na ye na YouTube à maîtriser un peu moins ndenge nini ya ko maximiser revenu na ye donc mutongo pe bato balingala ba nini donc bambongo oyo voilà bango bakoki ba gagner plus. OK, bakoki ba gagner plus que ngai oyo au départ c'était quoi accompagner ba collègue nanga donc c'est-à-dire oza ko monana et puis au sali ba émission baza ko tala yo
mais base mpena ezali donc bato misusu oyo bakokutana na badifficulté oyo voilà donc bazoparvenir koavance te aza coincé banini tout ça nga baeffort na nga c'était comme ça donc nalobeli moto oyo okoluka visibilité mpona service produit donc biloko moko bongo oza koteka omoni ouais ou bien ozovise carrière politique ou bien bon carrière journalistique so mpe ndenge nini tout ça donc motu na motu ayebi pourquoi alingi arejoindre réseaux sociaux ou bien arejoignaki yango pourquoi ok nga nalakisi kaka donc eloko wana oyo bon nabandaki korate je me suis demandé nazorate nini yango na YouTube nazorate 16500 à titre d'exemple oyo nasalaki na 2021 ok mais 16500 wana eza salaire te ke ozwaka 16500 soki mwana otravaillaki ebele et puis voilà badure ya bavideo banini eza presque ndenge moko CPM ya mwana mpe ezalaka mpe intéressant ok bon makambo mpe kozala différent omoni donc c'est un peu ça mais wana eza makambo esalemaki nalakisi yango bon bacollègue ebele bakosekanga mais mutu na mutu aza na objectif na bao bazwaka plus bakosekanga bao bazalaka moins bakokamwa bakomona yango ebele bamituna me yo osalaka ndenge nini mpona donc mpona kozwa baresultat ya boye omoni c'est ça nga objectif ya video na nga ezali juste ko bon question na réponse na nga narataki nini financièrement nazorate 16500 eza salaire te s'il faut koswana mpona kozwa yango bon vaut mieux oke na mosala ozwango na cadre ya mosala normal banini tout ça biloko wana ya barando badiscussion banini mpona koteka mpe c'est nécessaire mais ezosenga jusqu'à moi koyeba nani okorépondre koyeba sujet nini okocouvrir banini par rapport à vitesse ag donc du point de vue mbongo bon eza korate te parce que na bandaki kotravaille mpe bakote mosusu omoni donc eza salaire te place wana j'insiste parce que nalobi te ke yo mpe soki obandi YouTube donc obanda ozwaka 16500 soki ozosala émission na yo à peu près neti yanga na lingala badire banini yo mpe kozwa bongo soki omaîtrise okozwa plus okozwa moins et puis ebandeli eza zéro pour tout le monde omoni yo moko nde ozala na besoin ya kotombola makambo na yo selon direction oyo olingi okende voilà alors eza très important avant déjà obanda donc olingi osala YouTube mpona nini faut ozala na réponse ya eza mieux ozala na réponse ya question wana donc mpona visibilité osalaka publicité na yo moko bato ebele babandaka YouTube mpona bongo mpona visibilité parce que bon ntango osilisa formation na yo ya journalisme donc ozala na plus de chance ya kozwa mosala parce que oza déjà na portfolio moko boye ya propre c'est bon donc soki mpe carrière politique soki mpe nini donc ça dépend c'est ça voilà alors je me limite ici et je suis Masolo ya Jonas merci beaucoup et je dis bye bye nazongeli kosala ba émission oyo ezalaki juste nasepelaki nalobela eloko oyo narataki yango wana mais elobi te ke nalingaki nazwa yango kaka boye donc fallait koloba banini tout ça donc c'est un peu sa catégorie na biso eza catégorie moko boye donc veut dire ba vidéo eza ko inspirer avant trop eza facile ko accéder
mais voilà eza mpe mosala ebele. Ouais, il faut koluka kolongwa neti babiso toomeli un peu trop wana, mais ndenge nazonga boye c'était beaucoup plus facile nazonga nano ndenge na bandaka kosala avant sikoyo nameka sikoyo bavision ya sika, parce que ndenge na bandaka kosala bon esimbaka nango. Alors nazongi nano bongo et puis koya ko exploiter baavantage ya intelligence artificielle na bavideo ya lingala boye nde peut-être bokomona pena bon intelligence artificielle yango ekoti na partie nini ekoki kota na partie ya analyse ozompana. Donc c'est un peu ça, tout comme pe na bachaîne nanga misusu ya anglais ou bien ya français intelligence artificielle OP na expérimenté nango ebele pendant que j'étais absent sur YouTube. Donc voilà, ils en a plusieurs façons ekoki esunga. Le fait que vous avez déjà na moi quelque chose moko bo ekotaka na ndenge ya réseaux sociaux, so za na moi temps supplémentaire okoki ne direction osala ba app okoki o kotisa mona na ba activité na yo et simplifier le o musala donc na ba façon ebele. Alors na limite na l'exatan wana yango ozala na émission nango spécial banini tout ça émission ezalaki juste ko-signer retour na ngai na YouTube na nosalaka bamakambo kaka normal ndenge na bandaka kosala en attendant na banda ko expliquer bino bakote mosusu oyo bokoki bomona nga na bacontexte misusu. Donc c'est un peu ça, je suis Masolo ya Jonas, merci beaucoup, je vous love et je dis vraiment merci. Bateau Bobanego s'inquiéter parce que voilà Bobanego yebate soki mutango ndenge nini bon mutango siko yeyo alobi azongi Masolo ya Jonas de retour, voilà.